Après 3 mois, il y a Liwa et Simon Kendi. Vous allez considéré comme un héros national pour beaucoup Lilo. Naya wapona na okina opasi na motema. Tangi makambo oshako maka bosete akufa pour les akuna. Bisika bite toko pakola mboka na biso na mokobo ya makila na biso. Pote bana biso bakufa baumbu te nakotanga ngwa pe akomaka liboso ta kufa bi tango liwa koya akokenda na lolendo nyonso po akoloba te abundeli likambo ya motuya pona mboka na ye abongwa ni pete po awangata zambe ya luna sanya David no samba bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino Kaza Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Kaza Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso zali na Bairo Palanca Kaza numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Matanga eza na ndako na famille. Oui, matanga. Ok, merci beaucoup. Après 3 mois, il y a Liwa et Simon Kendi. Vous allez considéré comme un héros national pour beaucoup Lilo. Naya wapona na okina opasi na motema. Tangi makambo oshako maka bosete akufa pour les akuna. Bisika bite toko pakola mboka na biso na mokobo ya makila na biso. Pote bana biso bakufa baumbu te nakotanga ngwa pe akomaka liboso ta kufa bi tango liwa koya akokenda na lolendo nyonso po akoloba te abundeli likambo ya motuya pona mboka na ye liloba wana nde moto meninga Lelo mort na ye ezali ko représenter d'abord nini pona yo en tant que jeune na moto o azali pe combattant engagé koya wa lelo pona kotombola bemba aussi eloko liboso ezali kopesa ye lokumu akufi pona mboka na ye mokili eyeba bayimboka bayeba feli moko elombe moko pote bawa bakotika bomoi bayeba te pona kokenda kosa na ye te kasi ali mpe pona koya kozwa makasi tango tokotala ebembe na ye tango tokolela ye ekopesa biso makasi tokomilobela te soki oyo akufi akei ebongo biso bomoi na biso eza na ntina nini ekopesa biso makasi po tokenda na etumba oyo te suka po etumba opozwa ntina po bao bakufi makila etangi makila wana eza na ntina esengi kokumisa etumba oyo na suka yango wana nde na yelia. Alors lelo pe il faut que le bango au-delà de la place tozali ozali place ya kolela place ya mawa à quelques mètres awa ba jeep ya ba policier komi ko ya lokola eloko kolanda bango te baja mituka bango bozoba bango ngalanda bango te etumbo to comme ça on asuka ba ko kabiso te rosi alobaki yango rosi oyo koya rosi alobaki yango le pepe gan otinda jeep kama koton ekoya lelo ekoya lobi tokolonga etumba oyo soko toko bunda po alikamba mabe wa tokolonga te toko bunda po na bana biso pomboke bongwana etumba oyo ekosuka na elonga kabila yebaka yango
tokolonga etumba oyo. Est-ce que sécurité à population est assurée? Oui. Voilà yo kotuna ngai bango bayaka pona ko batela bato to bayaka pona ko boma biso. To lokwa bankema na bango. Tande ko sa kufi bakamati ebembelo ko ebemba soso wa bombi na kata ya ndako malili. To sai sanza boyi to kolande ko biso. Bobo mi moto kokite bokamati ebembe bombi lokwa soso ba ko bomba pona kolia. Tala to sami ko boni pona kolande ko po ebembe bimi. Awa to epele to banzi te loba ko bisango ya solo e ko zate batambisi biso pona pamba awa yo ko ya ko tuna nga so bokengi ya bana mboka kana kati ya maboko ya kabila ya mampinga na eto biso to abankema na bango babetaka masasi na tolo bango bana tina na biso to bana tina ya misolo ba kwaka batunga bandako soki ezaki na ndingisa te bakwai ko boma biso so batika moki bango moko ba boma biso kala so ba boma biso to po ba yebite mokili ko temela bango. Alors eloko mosusu ya suka ezali koloba message ni ko adressé na ba activiste nyonso ba jeune nyonso engagé o lelo pe misusu bazali a après nane sengo mingi nane sengo bilenge onga basanga esenga motema tango to akobunda etumba oyo soko tomoni bato PPD babengisi bilenge bake bapesi bango koto mibale ya franc congolais 2000 francs ezako sa pasi tozako mituna bilenge ya Kongo bayebi tina etumba batata bakotema te lelo bilenge batemi makasi koleka biso batata ekosanga esengo mingi nako mona ta bango nde batondi tande batondi bako banga te bana bomo te ata moko na bango akufi lelo ko mona bango bakotema bakoyemba pona mboka na bango nane sengo esengo makasi lokwa bilenge basi bayebi te mboko oyo eyali ya bango mboko eza ya kabila te eza ya Shadai te eza ya bango na kana sengo na baka mokolo na kokenda o nkola ko binga ngaba Kongo ekobonga nsima na ngai po bilenge bamoni nzela po bilenge batalisi bato te biso Kongo alobi bokosaka nango te omoni biso tango toaka tanga mobutu tozaka kotuna batata na biso tango mobutu akosama be oyo akoboma mboka bozaka sika bilenge bato za bango leo tokotoa bango motuna na te bakotika ata moto ata ngonga moko te posaka na bango posaka na mboka na bango ye eloko esengo eloko lokumu ekopesa nge elikia te Kongo ekobonga po bilenge ya Kongo basi bayebi nzela ya kobonga. Chers fidèles internautes, c'est www.nazarentv.com. Vous-même vous avez vu, c'est Larsène Fils à Papa sur terrain avec tout ce que nous avons à mettre. Nous allons voir que tout va vraiment se passer bien. Voilà le moment entendu 3 mois plus tard. Tomoni bilomoko bomoni lolenge kani zoto ya Kondo Rossi Chimanga eza vraiment levé na mort tomoni bato nyonso baliwana tomoni bandeko ya famille tomoni bato kolela bana mboka kolela bilomoko bomoni bandeko ya ba mouvement citoyen tout le monde sont là vraiment Nazarien comme prévu que à cause de la descente sur terrain nous sommes là sur terrain en train vraiment de faire notre travail comme il se doit. Très chers amis fidèles internautes, nous ne cesserons plus jamais de vous donner vraiment les informations comme il se doit. Vous voyez, ils sont là, tous ces hommes que vous voyez, ils sont là vraiment pour donner le meilleur d'eux, pour compatir ensemble avec la famille. Voilà les corbillards. La solo, Baimboka Bilomoko Bomoni, et Zalibongo Corbillard, il y a mon Mboka Rossi Chimanga, entouré vraiment de tous ses compatriotes. Bali vraiment na pasi na motema kolela pe ko mona lolenge kani moko ya bilenge na makasi na nyonso soda bon pikiliki pe soda bon soda piko Rossi Chimanga aliko kufa bino moko bomoni wana zinde konaye aliko lela Rossi Chimanga bana mboka bino moko bomoni peuple congolais azali na pasi ba congolais nyonso bali na pasi na mitema bali kolela lelo bali kolela mitema aliko simba te Baliko Lela vraiment Rossi Chimanga. Très chers amis fidèles internautes, vous-même vous avez vu comment les choses vraiment se passent, comment les choses se sont passées. Nous sommes vraiment là. C'est Larsène Mouloa et fils à papa qui tient vraiment à vous donner cette information, qui tient vraiment à vous informer comme il se doit. C'est tous les membres du Nazarien ici représentés par Larsène Mouloa et fils à papa, accompagnés par Madame Tiffany Mokwa, qui a fait toujours à ce que nous soyons vraiment sur terrain ce jour. Merci beaucoup. Je pense que la caméra va rester faire son travail et on se retrouve tout juste après. La solo, Baimboka Bilomoko Bomoni, et Zalibongo Corbillard, Yamona Mboka Rossi Chimanga, entouré vraiment de tous ses compatriotes. Bali vraiment na pasi na motema kolela pe ko mona lolenge kani moko ya bilenge na makasi na nyonso
soda bon pikili kipe soda bon soda piko Rossi Chimanga aliko kufa bino moko bomoni wana zinde konaye aliko lela Rossi Chimanga bana mboka bino moko bomoni peuple congolais ali na pasi ba congolais nyonso bali na pasi na mitema baliko lela lelo baliko lela mitema aliko simba te baliko lela vraiment Rossi Chimanga. Très cher ami fidèle internaute, vous-même vous avez vu comment les choses vraiment se passent, comment les choses se sont passées. Nous sommes vraiment là. C'est Larsène Mouloa et fils à papa qui tient vraiment à vous donner cette information, qui tient vraiment à vous informer comme il se doit. C'est tous les membres du Nazaréen ici représentés par Larsène Mouloa et fils à papa, accompagnés par Madame Tiffany Mokwa, qui a fait toujours à ce que nous soyons vraiment sur terrain ces jours. Merci. Ya solo bandeko balandi awa sikoyo toza na croisement ya avenue Wangata pour na entrée ya mama yemo tokomi sikoyo na avenue Wangata awa tozokende malembe kino esika exposition ya corps bomoni ya bango wana bakondo bilenge oyo batelemi vraiment na kobundela ekolo ko soutenir moko na bango Rossi Chimanga Mukendi oyo aloba le peuple gagne toujours. Ya solo le peuple gagne toujours bandeko balandi. Très cher fidèle internaute, nous sommes vraiment là pour na kopesa bino sango bino moko bomoni toza na Wangata en train d'avancer petit à petit tozokende na Asanef et pai oyo bakokende ko exposer et bembe yango. Voyez comment vraiment ce corps vraiment est vraiment enveloppé na baimboka baibali na motema ya mawa pe motema ya boboto pona kopesa bino vraiment sango bandeko balandi. Madame Tiffany na pasi na motema alobi akotika la cimetière Larsène Mouloa et fils à papa, fais pour moi descendre sur terrain, pleure ensemble avec moi, aide-moi à pleurer avec la famille de Rossi, en complicité avec tous les internautes du Nazaréen. Voilà pourquoi nous sommes là, pour vous donner vraiment cette information, vous faire participer vraiment à la assise oyo oyo ça la biso passe na motema oyo lelisa penza biso banso kino to ali awa to yebi que France bo to yebi que Amérique to yebi Texas to yebi que na Burundi kuna to yebi que bozali partout en Afrique du Sud bozali na ba état nyonso bozali na Canada boli kolanda biso. Vous-même vous avez vu comment les Nazaréens s'est dit faire descendre sur terrain, vous donnez vraiment cette information comme il se doit, puisque c'est un contrat que nous avions signé. Nous nous sommes toujours dit sans vous tozaté, mais ceux qui bililio et kozalate n'a évité si réellement Nazaréen va exister. Voilà pourquoi Madame Tiffany a dit toko kita na terrain toko pesa bino vraiment sango toko lela ilongo na bino. C'est ça notre objectif, c'est ça l'objectif de l'homme congolais, c'est ça l'objectif de la jeunesse congolaise. Nous sommes vraiment là, restez toujours branchés, l'information continue. Très chers fidèles internautes, Bandeko Balandi à www.nazareentv.com. C'est la voix de votre humble serviteur Larsène Mouloa, au four et au moulin vraiment pour le salut de son peuple. Au four et au moulin pour vous offrir en tout cas tout ce qu'il faut pour signer contradiction Nabino pour vous donner l'information en temps réel. Très chers amis fidèles internautes, Bilomo Bomoni, 3 mois pratiquement depuis le 25 février 2018. Kondo Rossi Chimanga, les soldats du peuple, oh aloba le peuple gagne toujours. Andimi ko sacrifier, ko colorer mboka nae na makila nae, na couleur ya makila nae. Voilà pourquoi les lots ensemble avec vous, tokiti pona ko représenter bino, Larsène Mouloa et fils à papa sur terrain. Là je vois Madame Tiffany Mokwa. Ensemble nous sommes en train de pleurer, ensemble en train de donner le meilleur de nous. Restez vraiment branchés. Merci beaucoup à mon ami derrière la caméra. Merci à toi Alain Kakala. Merci à Madame Tiffany Mokwa. Merci à Maman Myriam. Merci à Valos Peli. Merci à toutes ces personnes vraiment
qui nous suivent. L'arsène Mouloua, fils à papa, est toujours là vraiment pour vous donner l'information. Restons branchés et non comment. Très chers fidèles internautes, voyez comment les corps de Rossi Chimanga ils ont vraiment enveloppé dans les jeunes. Donc ce sont des jeunes maintenant pour tout ça la moussa na bango, bande ko balandi, boutique là vraiment dans mouvement et tout que ça donne vraiment information na même longo bani. Non quoi. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pe ça au fouti mbongo tu na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on peut bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta! Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.